Awa bandeko to bandi lisolo na biso. Esengo na bayi nyonso bapona Didier Parfait na tango yo pona kolanda film na biso Native Girl. Elinko lo kaka mwasi ya monoko ya mboka. Voilà ba choix ya mibali ya lelo. Mwasi ya monoko ya mboka azaka botosi ayebi valeur ya mobali na yebite pona nini kaka mwasi ya mboka. Pozana bato balingaka basi ba français milai. Basi bayebi j'ai mes droits. Bayebi émancipation. Balingaka parité. Awa lisole bandi to bandi première saison. Film est disponible na Maison Christian. IC Network. Likolo ya ngomba ya Cabral. Epai wapi ba film nyonso toza kolanda eza disponible pona esengo na yo. Likambo nini awa tolanda lisolo. C'est reparti. Tout ça wa. Ah, loyembo esengo boy. Esengo boy mama. Mama zo sepela na telefone na matoi. Oh mwana ngai, mwana Amerika, mwana poto. Moto mosusa boya yo menga ite. Mwana ngai na beta katolo. Nazana mosusu te kaka yo. Mwana moko kaka lisu na ngai. Mwana Amerika. Mama na biso nsoka zo benga mwana na ya mobali. Bazo solola mwana za États-Unis. Asepelaka ayebi ba faire mwana ya za kosala. Ayebi oyo mwana na ya salaka. Mwana na ngabonio. Naza malamu mama. Limbisanga pardon. Nazu moi retard lelo. Kutu na tala na kolia na kosepela na nyonso vie komi kitoko en tout cas na lie musuni na bukuti mikuwa na zu 20 na bandi ko sopa likola musuni libumu etondi mwana comprendre ngai na bandi sieste ndenge ka kolakisa ngai na kati osana mosala te non pas tellement lobi banda lobi na so salate na zongi ndako alors na pemi OK na yebike lelo za occupé te to so la malamu. Neko rappelé au mwana nga basolo to beta ki mokolo wana. Ya nini su mama? Obosani te likamba libala. Tinde biloko libala. Obosani? Na yeba kite mamoza sérieuse na makambango. Na lo bandenge nini ko ozo songol ba seki bwepwani. Oh. Est-ce que na bandeko kolobana na maladi na sa maladi yana lo baki bongo? Elikamba libala na yo eza likamba sérieux. À vrai dire, na zu moi sa malamu pona yo. Okolele fort. Azanga likwanza sans défaut sans tâche. Oh maman s'il te plaît na tangi mingi après tout. Nasa mukolo na ba niveau na nga na yebi quand même moi si na koluka na bala. Hey, de ce cas yo na ngambo na yo ozwaki moi si nanu te maman. Naza trop occupé. Oh oza occupé. Si ozozo moi si te. Soki otamboli kaka. Okozono moi si. O voyager ba mboka ebele na mokili oyo vraiment. Si na ba âge na yo. Okende na ba pays combien? Ba visa etonde na passeport na yo. Kosala choix moi si ndepasi. Bon d'accord, nazo ebiso ke nazo voyager pe Costa Rica semaine prochaine. Na osala occupé. Tala makambango. Mwana oyo. Mwana pepo pamba. Ko pepa likolo pamba. Mwana na ngai Amerika yebi yo mokili mobimbe yebi yo. Bon sikoyo otamboli na 11 pays ka na motango mukeboyi tozongela masolo yo luka mwasi obala na yebi mama pe na kozwa mwasi kala te. A vrai dire nazozonga pe na Nigeria na kozonga mboka na établir ba faire tete ozobete masolo ba faire yo zo bosa na ke nazolo balikamba mwasi nanu ozozonga mboka apona ba faire boni. Nebisa yo, à vrai dire, nazu moi sa malamu pona yo. Okolela effort. Tala taille. Tala moi sa tonda. Tala beauté. Okolela effort. Alekinga na kitoko nga mama na ona hôtel maté. Mama na dinga ko mingi. Na koki quand même pas kozango respect mais c'est seulement tika nga moko na pona moi sinanga iko. Onda boy na boy te oza na ba choix mais nga moko na kolinga moi si. Mwana nga yo lobi boy po nini ko. Tala na lakso ba photo na ye soko zo ndimela ngati na tinda omona ye o vivre ye omona ba choix na sala nga ba choix na ngako ezaka ya malembe te oko sepilane fort. D'accord ça va soki ba photo zali tindela ngai aloy mama yaka mwana yaka omoni ba photo nyonso yo ya mwasi kitoko wana mwana mwasi oyo ekutos ozotinda na WhatsApp na Facebook na Imo
tindela mwana nga mobali kuna alinga mona ye tinda noki tinda amona vivre ba choix na ngai ayeba ba choix na ya mwasi na sali bandeko ba mariage ba mboka ezala kaka boye zela mama zela izokende ekei yangwana ayambi yango très bien talaka biso telefone oyo boyeli biso ba android na pasi na komanie biso mibange pasi na android avandi na ye azobeta lisolo ba choix mwasi moko aluki mpo na mwana na mobali aza na poto coup de fil kasi koyo mwana Amerika omoni bafoto yango mama bote aza kitoko mwana ngo mwasi kitoko boye babote omoni oyoki nalobaki nini nalobaki mwana nanga tembe te olobaki mwasi nga mpe nalobi mwasi yeyo nayebaki na ngai nayebaka kolinga ye obosi kotembe ya nini mwana ngai yaka siko ovivre ye tala kokolela effort mwasi kitoko koleka ba jeune fille nyonso mwasi yango tai bajar basi penza nazoluka est-ce que bokozela nano te nazonga tala tokolekisa salaire te tozela ntango pwani yo ti koya oyebi na miniti bana mboka bavoyu bayaya mpe baza bakotia litoye yo ozozelisa kende mbala moko banda kosala procédure kutu nazosola na famille na bango tokende otika biloko ya libala po deja za mwasi na yo bon ça va bokende na baprocédure na otinda mbongo ebele po bosilisa masolo ya libala mwana Amerika kobala mwana ngai yaka obala mwasi ya kitoko ya mwana mboka mwasi oyo okolela effort nzoka mama sobeta babale na ye seke kopo oyo mama yebike quelque part aza ko se retrouver mwana merci zela na sala nyonso nasola na famille tina zolongwawa nakepa na bango bamona ke mwana poto azo kobala bango donc ça va kokata nanu te eloko moko tikali nakanisi ozaka na koyoka na nzambe na libondeli mwana ngai prière fongola monene soki nzambe abateli ndako te baye bazobatela pamba zala kaka na nzambe kosala bajete kuna oyoki ngai voilà mama na suka apesi mpe tolia malamu wana toboya te bon mama na yoki yo nasambelaka mingi ok mwana lia kitoko melama ipamba pamba o bon tosola sime mwana oyoki te tokosolola lisolo ebandi bandeko il était une fois lisolo ya mama moko na mwana na mobali mama aza koinsiste ke nazwi mwasi ya malamu ya kitoko abongi na yo bandeko tosala koboni soki ezalaka ndenga ekolo na bango ekolo nini oyo bamariage oyo ya bakomission mwana mwasi azela mobali aza na poto akoya kobala ye ya mbala moko ya batindika te ya masolo milai kutu te famille bayaka te baye mwana mwasi encore masolo poto babukanaka te baye na masanga baye pe très fort masolo mabala ebandi ekutos mwana mwasi ye wana mwana na ngai na comprendre ke mobali oyo lelo fwa bala yo aza na biso awa te mais tala ndenge aza représente famille na bango baye zwa kaka kopo oyo ya masanga kende kolakisa biso mobali oyo bongi abala yo eza ndenge basalelaka masolo ya mabala ebongo soki mobali aza te kopesa kopo na nani na mobange bango nyonso bavandi mpo basepela libala yango mwana mobali mpe tomoni ete na misu te bandeko yango bana basi bashwa bosalaka bondimaka bindima ndima mpo na komba poto okokamwa mobali yango soloba boye akufa misu akufa makolo akufa maboko bongo olinga ye te mokolo bokomonana boya ye totala ye soko koloba nini voilà oyo lisolo ya libala mama moko abeti masolo ye moko ameli donc barepresente mobali na ndeko na ye moko ndeko aye pe avandi na kiti voilà cérémonie ya mabala tomoni batemo ebele
bato balie bameli basepeli bapesi mbongo ya libala. Tala mwana mwasi oyo, mwasi ya mwana na ngai. Mama sa n'intérêt moko boye te par hasard poisson lingaka ka mwana mobali abala mwasi oyo. Baye pe babali ye. Bon, bana mboka, bana famille, bampangi, bandeko, botala mbongo yango oyo. Bon, nyonso ekobonga pona bino, bozala kopambwama na kati ya libala oyo. Bino bokomona mikolo ya sengo na libala, bokobota bana ebele na kombo na Yesu e. Maloba kitoko pe ya lipamboli elobami. Mobali yango tomoni ye kaka te. Mbanu. Bon. Mwana mwasi pa boyi te. Po mwana mobali na poto atindika maloba. Kopango yake ebele mwana mwasi akobukana. Kala wana yupo fola biso porte télécamine. Oh. Voilà, mwasi babali ye wana. Mama penza très serré. C'est comme ça yebi kopo malamu. Zwa mbongo futa muta taxi kuna. Bimisa pe valisi wana yaka nango. Mwana yaka. Mwasa libala ye wana. Bakoti na ndako moko munene ya kitoko ndako penze vanda. Omoni place tozolobela libala na yo awa tala ndako. Ah, mwana mwasa azo craquer mabe, azo paniquer ndenga za wana. Donc c'est comme si azrevaka alota kango. Lelo tango ekomi boye azo panza na penza mbala moko. Donc soki bolingo ezalaka mususu bazelaka nanu batala forme ndako. Awa tomoni mobembo, tomoni pepo, mutasali voyage. Nandimike mobali yango sirma pe aye. Po soki tomoni ye, tondima ye, ha. Keba omona mutauti poto 8 oboite. Akomi boye liso kotoboka. Mino akobukana. Tala mwana mwasi akoti bandako yo nano alota te na vina ye. Azo krake mabe dongo oyo penza libala penza akokanga manango tiliwa. Mobali pe amona te. Mais masolo betami libala basali. Enfin, aye siko côté la photo. Oyo mwana mobali en question, azape bogar. Oh, azape jeune homme moko boye. Quand même, oyo andimami. Yaka mosa libala yaka. Oyebi karate. Mobali na yo azokoma ye wana mwana ngai azoya. Bonga mau. Alingaka so na yo boye bala moko ba réseau ekata Afrique pe makambo. Meka boye réseau zo lekate. Yo zelayi azoya kalate. Oyamba yetango koya. Mama loba soko na kopo moko te. Obie ba arrangement na intérêt sima ya libalo yo. Poazo siamela ngwazo tiela ngombo noko makasi. Mama, nani wana? Steven. Likamnini. Mama, ezana mwasi moko libanda. Alobi nini kalinga mona yo. Mwana mwasi na ya nini yango na yebite. Ba akota. Yebisa kota. Oh. Et bon balobi mwana mwasi, yo fo banga kaka. Makanti mabebo epona nini? Mama tali. Amoni, oh mwana mwasi moko ayena ba valise, ayepe na courage. Oh. Yo telema, mwasa semi. O yesu na valise. Elobi nini? Yo, oyekoluka nini awo? Problem nini? Oluka nini? Soko su zemi ya mwana nga mobali o échoué aux 0. Eza nini? Ozoluka nini awo? Mama bonjour. Kombo nanga Betty. Batini nga awa pa ya Monsieur Mark. Monsieur Mark wapi? Mark wapi? Mwana mobali. Sikoyo weko sa nini? Mama batini nga ndeda sala maquillage pona mwasi libala oyo ya mwana yo. Talo bangi singako webi bana basha mboko yo balinga ko kalisola libala te nakati basali likita contre mwana ngai nzambe merci. Donc yebisa ngai mwasi zemi pe asala ka musala maquillage
ya boye mama yaka yamba ngai tala tobeba na te pardon limbisa ngai bon lobela ngai nakanti oyebi kosala maquillage bien mpo nalingi mwasi kitoko abima na ndako oyo salela ye mpenza baformule asika tokela kati mama panike lokola amoni mwasi na zemi ei akanti benemi balimba boma libala sika makanti mabe kaka eyaka liboso oyo mwana mwasi babali equitos ye wana azobongama po kote malewa soki solongi mobali seke libala evandi kote kuna kutu jete mwasi libala yaka eza na esthéticienne aye kaka mpo na yo abongisa yo asala yo sika asala yo bisalasala elonge ngenga kende kuna babongisa yo mama likambo oyo yo foloba intérêt na yo nini bakoko aza na raison après tout mwana mobali soka bali mama azwi bakoko ti bongo toboya babandi mpe kosala maquillage mpo basala ke mobali aya avivre beauté mwasi babali na mbongo ebele ye mpe fo alakisa ke bokosala perte ya pamba te na nzoto na ye donc bobali mwasi ya qualité ya bajolibilité banini basi bafutaki na esthéticienne aye mpenza asali mosala apakoli ye langi asali ye ya sika nanu mpe tomoni mobali te wana foto tomonaki eka na foto oui nayoki yo nakosala ndenge olobi zela nakosala ngo ok Steven mama yakawa mbangu Steven oyo eza bakontakte ya mituka mwana na ngai atindi mécanicien abengi alobi ke mécanicien aobemisa mituka nyonso mpona basala révision pesa ye bakontakte oyo nyonso mituka oyo nyonso yango ekokende kozwa mwana na aéroport azosonga azoya kompato ozoya mwana ngai akouta kuna azoya alors nga naza na cuisine soki kaka mécanicien ye pesa ye bakontakte wana mama mpenza mokolo esengo mpenza yango oyo esengo ekomi ntina suka na ntango moko voilà moto ya sécurité afongoli lopango mituka mpe yango wana eza kokota eloko ezangi tomona retour ya mwana mobali oyo bazobetela biso na masolo azala mpe oyo tomoni na foto mpo omonaka bakosi mwasi batie foto mosusu vrai mutu aye moto yango ye wana un jeune homme bien habillé boss de retour wumela boss simba nzete simba libende boss Steven bonio malamu nasepeli komona yo wow nasepeli kozonga palin mwa biso na mboka kitoko awuti États-Unis azongi na mboka en tout cas ça va hein? Thank you, bro. Merci mon ami. Wow. Elenge ozonga ndako. Here's my wife. Bino boloba mwasi na ngaza wapi? Mwasi libala. Mama bimi. Mwana Amerika ye. Yo mwana Amerika. Mwana Los Angeles. Mwana New Jersey. Atlanta. Mwana Floride. Mwana Californie. Mwana New York City. Nasepeli komona yo. Oui bien. Laksa nono. Formule nini mwana ngai. Oyo lokola poso ngando lati wana. Mama. Oyo bastila sikate. Na yayo pesa na kati kolata mama. Kolata ngo. Ya solo. Obombeli ngai. Esengo ya mameleki. Mwana pa zongi tomoni ye. Do bakosa kite ye penza. Foto ekosa kite. Mama nanga na zangi otango ebele boye. Ya liboso mama na pesona no merci oyebi ozulinga mwasi kitoko tina talai na photo vraiment mi vrai chéri osana ba choix mama nayebi ke nazala ba partenaire na ngapi tango bakozala na masolo bakoyoka bakomona pe mwasi na ngai
Oui, non, c'est la namona iti. Wapi? Moi, c'est qui te quoi ça wapi? 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 Oh, je vous présente Alakisi Siko Mobimbanaye. Soukiti Linsaka. Voici le choix du moment. Moi, c'est Bongala Mobali. Moi, si Oyo Alembisaka Motema Mobali Natangwa Kanda. Moi, si Oyo Akobisaka Pongelengi. Wow. Moi, le Mobali Akoy Mikali Kali. Atikali. Jambi. Mama. Beauté ya boyina. Namona ti mama. Ozui mwana wapi. Woo. Oyo moi, c'est Azoloba. Luzito ya bana mboka, respect ya bana mboka bandi. Mama, zela nano. Oh mobali nanga. Azoloba na monoko ya mboka, akoba za kabangala. Azobeta ngona kimbunza. Yesi koyo pe kimbunza yoka kate. Mwana ngo joka ute kwate. Ya solo, ngala solo bana lingala. Na solo baka ndenga solo bateme na lingala. Na lingi mobile ngasa kitoko monoko mboka ezobeta. Asa bogari yeyo kombo na ngai ekwi. Ngai ekwi. Mama onani. Mwasi na yote. Ngai te kombo na ngai Equitos. Nzoka monoko mboka kaka lobaka. Auta kote kuna. Auta ekwateri. Azo bete kimbunza. Siko kimbunza pa yoka kate. Mobile azo kamwa. Mwasi ya monoko mboka ndeshwa bapesi ye. Yango batele mikaka basuki. Meme mama natuni lisusu. Oyo nani? Uchena. Mwasi na yo. Ye yote Mwasi kitoko bozobo ya ye. Mama nasama be. Monoko mboka yapa zoyo kate. Kaso tindi batu basokolanga basalanga boye, basalanga soin, basalanga maquillage, basalanga kitoko boye, basalanga ba manicure na ba pédicure. Suspense. Mama. Yango aventure to nini ko mama? Ou bien bozo salanga na ba jeto, mosi nanga za wapi? Oyo yende uchena. Bon, tu na kati, tu vas nana. Comme ça, au Golia, on maîtrise notre macambo. Et si on a 5 qui te côté, maman, et bon, on kasi. Alika na lo ba français. Maman, biso ba français pas si to bukabiki. Et bon, si on reçoit na français na bon, Marc, yaka. Na lambelo comme malamu. Hey! Oyebi biso na tala bangala toza danger na lituma. Oyebi biso bangala mbisa mai na lamba ki mboto na liyanga yo moko pona. Esiko na ebite sake za wapi? Yo tena soto na sake za wapi? Bon, kalate ba kokota na basaki. Yo zela ko banga te. Chérie yako lia mboto. Na chango supu yako lia liyanga. Mobali kitoko mobali na ngai. Nzoka babali sie na mbunza. Mwane Equateur. Akolia nina to monganza lelo. Alambi yango supu. Moto yo uchena azongi mboka po ya kotala mwasi babali liye. Lokola babali deja papa. Mai se sopani. Tokota na ndako. Mama. Nzamba salaka minene, nzamba saka nzambi. Ngai na banda kolota, nasa na libala bien, na mobali ya kitoko boye, mama. Mwana mobali aza bogare. Na sepe na ye, aza bien, aza charmant. Mama. Mama paso beta kimbonza na ndenge na ye. Bake ko bongisa mesa po batu balia. Kwa ko boya ngai Equitos azana ngambo po mikolo yo lisola mabala yi. Tango mobali akoti na ndako azo tala mwana yako liako Mark boya kolia mbala moko boya kolia mbisa mai ya bangala na lituma pembeni. Iboya koliako banda ki mononga mboka. Nini?
Kombo no nani? Hey. Kombo. Ngai ekwi. Engbeke ndedi. Kala kombo bangala ndenge pesaka. Namuno ko pasi pona ko lobango mbanga etenga maka. Kaka mbuka kaka oyo yebiti. Zelanan. Olobaka français? Bon, n'habite nyoso lobi awa. Nakoyo kango na français na yokayo. Olobaka français te français. Pardon, français. Et combien ba français? Tala uche na mwano tala tika nan boko so tan boko solo la makamba ngo nyoso. Ozo français na ba français ba epwani. Mwana kitoko mwana mwasi kitoko bo bale ozo taso. Pardon boya kolia. Mwana mwasi complexé pour français na monoko ezate. Abota mana mboka ayena kimbunza na ville. Te yoko vanda pembe na mobali na yo. D'accord, awa na lambi eloko ebolingaka mingi. Po biso bangala to sakani te na mbisi ya mai. Oui bien, mwana nga alingaka mboto. Mboto na liyanga, aliaka ngo malamu. Na mesango batu bavandi po balia, mo mwana mobali azo regretter. Ba calcul na ezaki boyete. Mwasi ya monoko mboka shwande ya mama na ye. Donc ye lokola tangi mingi ya ute États-Unis akanisa ki mwasi ngo koya kokuta ta mo anglais na monoko, anglais pe zate. Français ko to passe. Abandi ko servir, zwali tuma azui atie mwandam. Alia elobu, lobo kwa bangala. Okay. Meti bien. Aki jimwe. Non kiko. Wakana ndido kwa. Aba bokolia botondi te bolo bananga inako bakisa. Oya kolia eza nango. Wana kutu eloko muke wana. Wana kutu eloko ko banga te. Tala moto moko atie loboko na motu. Wana le like yan. Ba calcul na yi yango yote. Thank you. Kriyanke, misini elinia. Bome kaloboko mama moseka. Sokola maboko ko mwana. Oh, ozoka ngate? Pardon, sokola ta maboko ko. Bakomi ko bondela mobali yango. Azokoka kolia te. Oh, maboko te, papa. Ai! Manili kwani anokonoke anote mama. Likwani anokonoko. Nakana. Ça va. Ya solo to sambela nanu Nzakomba winde likolo. Ole kumu nzakomba. Na kombo na Yesu. Voilà beti prière na monoko mboka. Basota la kaka ndenge uche na aboyi na kolia. Tala ko eleli ya bana mboka. Alizulia misape aso fiba. Abwaka likuti na likolo en l'air. Mais moi c'est boye, asa libre, asa l'aise. Oh, mais yo lingi moi ça kaka malili, asa ka hypocrite. Tika moi ça la kisaobi zalili na ye. Nini boyko, nini nango mama yaka. Zela na zoya. Uchena. Et comme nini nango? Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est quoi ça? Mais Moutaboy vraiment ozulinga ye wapi? C'est qui? Olingolo banani. Ozotu na soki nani wana? Mais ye moi sikasi na sida ko ba photo. Ngane na tuno maman. Est-ce que ça y est? Ça y est. Asa ki to côté. Il y a un autre problème nanga awa. Maman, ce n'est pas ça le problème. Mais dès kasi Moutaboy, tene azole là. Lokola mona mboka. Azole sa adresse. Siko ata français na monoko zate. Bossa na ba français milai wana papa. Na ministre oza na posa mwasi. Obi ba qualité eza ebele. Oyo ata français zate akosala ya mingi koleka.
mwana mwasi oyo abongi mpo na yo tala zelaka na butu lelo yo okopesa nga raison zela mama tala ce n'est pas ça le problème mama tala osalinga boye mpo na nini ko mama osalinga boye napesi ki confiance okoki kobalisa nga mwasi boye alobaka monoko ya mboka ebo siko mabeza wapi uchena aza mwasi te ozosika po ani mwana mwasi ozomona wana aza mwasi malamu tala peseka mwa temps boko se comprendre boko solola boko yebana boko tidie malamu eloko nyonso kosenga ya sala akosala peseka ka mwa temps mwana zela kozala presse te bon ça va toke na kati toke kolia ah likamni nango ko mobali nanga aza kolela likamni niko aya kolia ko mama tala na likuta fufu hey uchena donc moi si moko babalisi ye non civilisé azome mama kamuna kimboka malembi hein mon ami sois calme ko paniquer te vous comprenez ko silika pete hein na bondelio nazondi mate mark oyo nazondi mate c'était possible mama ko salanga bepwani nalingi mama nanga tellement mingi mais tellement makamba sali abali singa na illettré moto ayebi ate ko komate mais non asenga ki onzela fa bala ye non oui alobela kinga kaka kino aza moi se kitoko kaka wana lobaki siko na kokota moi se boy awa tala na sati naza desi na motema penza honnêtement ndetse nazonga na États-Unis oh non koloba ndenge wana te otu koyaka sikoyo nebisa yo vanda oyeba ye malamu s'il te plaît mais sana na mwana mwasi oyo non je ne peux pas moto wana oyebinga bien niveau na ngai ya betude na tangi po naza nango oyebi entourage na ngai oyebi ba faire na salaka na banani sikoyo na représenter moi c'est boye aswana bango na monoko nini français te anglais te sikoyo na koloba nini nebisa yo bon d'accord ndima nanu vanda zela pesa temps s'il te plaît moninga pa pesi conseil kozwa décision ya mbango te ah voilà lisolo esika ezobanda moto awuti mosika aye kokuta mwasi esi babali nzoka bashwa na ye te bagu na ye te mbanu tala ndenge akomi kolemba na nzoto oh mwana Amerika mwana na ngai osepeli loba bien ko mwana na ngai okutamboli na 11 pays nga moko na yebi mwana ngai oza mutu munene kobanga te yo nde sepela tala ndenge nazwili omwasi kitoko boye kitoko sans cerveau ah mama eza inutile tikolela ko nalobeli yo kino aza na bakalite kuta ya bele okoprofite nango na libala kobanga na yo te français to anglais yango na nde condition oh mwasi kaka alobaka français nde ye wana mwasi ekuitos azwi libaku abeti libaku na zelo boni bozoboya boni chance na ye bino bokomi ba opposant boye botelemela chance na ye te akoti wapi na stade de bain atala elongi boye atala matsala babakiseli ye miso ekomi lokola ya ndoki abendi yango na nko o ngai miso oyo nakomi ndoki boye na elongi na ye moko ebangisi ye donc alobi maquillage oyo yango te bongi na ye te botika ye na beauté naturelle ngai ye babongolinga boye nalobi sikonde ni voyage eleki bien affaire esalami bien mama naza mposa koloba ebele te pardon tikanga nani moto akoti pardon nazoyeba te makambo basali ngai yo
Maman, pardon, Yebisangadan, Ninangoko, écoute-os. Tela mutasalinga maquillage. Nakanteki, iloko mozo swangai, eseli mukusa, nakena miroir, nakena tela boye. Nzoka matsale, le kake bele na misu. Sikoyo, na meko benda ngo boye, musu se kwei. Yaona lodibo benga kaka mutu estetika ya kubandela, azongi sango. Problème ezate torozongi sango. Ça va, na auto soko le longue longue nango. Uchena. Bon, soki bongo oye bisaye kasaya ko bandela. Bolongo longwa kaka longwa. Voilà. Moi la moi c'est mboka. Na maquillage est commis problème pour na ye. Donc eloko ngwa mesala na ngote to lobaka bongo. Ye tango kei. Bon, so clé oy. Yepsa Steven abimsa biloko za na coffre wana. Nyoso leza kuna bimsa. Uchena mwana nga na bondeli pardon. Kitisa mutema ezaka likambo tango te. Tango mokeza na patience na mwana mwasi oyo. Bandeko akanisa kia kokuta mbika. Ye bino bomemeli wangila. Ebonga koliango na gunini. À suivre bandeko tozo continuer l'isolo na biso na deuxième partie Native Girl. Mwasi ya monokwa mboka. Tolanda. Tozo continuer histoire. Awa Tolanda. C'est reparti avec Didier Parfait. Deuxième saison ya film Nabiso Native Girl. Mwasi ya monokwa mboka. Voilà bandeko ba choix ya bien ya basi oyo balingaka kobanga kotosa bavandisa kalibala. Nalobi teke basi ya film baza basi mabe yango te. Mais maman moko asali choix ake kozwa mwasi ya mboka. Mobali ya uti poto. Kozonga boye akuti mwasi alobaka kaka kimbunza. Yeko mongala. Ekosuka wapi? Lisolo na biso silite Tolanda. Nakati ya IC Network Maison Christian. C'est reparti. Tozana ndako, voilà yewana uchena mwana mobile azobeta ordinateur concentré na bafaire. Uchena. Oyo nini ko? Uchena. C'est quoi le problème? Bodi longi na wekanga miboy. Bon, ça va. Yo eza nani? Kombo de kutu ekutos, yo mtu oyena mwasi awa. Yo mtu luki makambo. Ekutos. Akomi problème. Nandenge ni? Okomo benga na bakombo mabebo epwani. Soko za mal à l'aise na mwasi oyo. Benga kasi na komba kitoko. Benga ye, mon soleil levant. Benga ye l'étoile du matin. Benga ye. Oh, écoute c'est ça kombo kitoko. Ou bien benga na mukuse ekui baby. Mama, na sepe na ite. Uchena. Tala, mesana kana mwana mwasi oyo asa mwasi na yo. Bon, kutu wana na temo panzi. Toso la penza likambo oyo ememinga awa. Uchena. Tala. Deux valises yangwana yanga moko na moni etonda na basapatu na bilamba. Kaka pona nga moko. Makambo elengi. Olinginga penza mwana nga ya solo na ndimio. Uyebi. Soko moninga na bata o na mboka. Tala ndenge batwatala bakotala. Omone lisolo ndenge kobetama. Bakomela mai na tonga, bakomela soyi. Merci mwana ngai. Olinga mama na yo penza. Mama pona yo na kosala nyonso. Webi nakokene na mboka nduru pamba. Webi ndenge bakomona nga. Si bakoswa motema po balobaki bele. Bon, nazonge liso na ila kiao. Uchena na moni mesana kana mwasi oyo. Mwasi na yo. Ebo siko na tango yo. Okoboya ina kitoko, okoboya po na français. Tala molai ya mwana mwasi, tala tai. Mesana na ye, asa mwasi na yo. Mama. Tala, nako mesana na ye te.
eloko nini nakomesana na kati na ye nazomona eloko eza te oyo nakomesana nango ozwi makambo nyonso wapi okoma omesire mwasi na makambo nini oza kose plaindre na nyonso kaka mpo na ye mwasi oyo aza malamu nini nango ozwi yo boye bon tala bon namoni lobi nga nazosonga mboka bana misala oyo napesaki mosala na bilanga bakosisa mosala lobi fo nakende mbangu natala mosala wana nalobelaki yo mbala ebele mama oza mposa tomi nyokwama na misala bilanga natindelaki yo mbongo ebele ofanda na yo mama c'est quoi uchena nazomekaka natika yango me bo sikoyo soko oza te sikoyo nosala nini eza kaka keno na nyolola nzoto ya nasalaka bongo naza kose plaindre te mwana na ngai nasepelaka na bilanga uchena lobi na kobima tongo batela mwasi yo malamu mwasi na yo mama aza mwasi na nga te okosepela na ye na nyonso tala nalobi ate olobi na ndenge nini ate olobi mwasi na yo yeyo uchena kanisa naza na posa ya bakoko ebele kaka nde nazobima boye ekutos akoya awa butu mobimba aza ya yo bobanda lune de miel nuit de noces nakozela lisolo lobi mwana mama sepeli mpo ayebi ke bakoko baza koya porte ekangami donc moto akokɔta susu te moto oyo mpenza akozongisa motema nsima te ata mpo na mwasi babali deja na mbongo alobi na motema alingi ye te ndenge nalobi etala mwana mwasi te osa mobali mobali na yo aza mpenza moto orespecte ye na nyonso mama mpe azopesa toli na ndenge na ye po ayebi mwana mboka kote kuna kutu bavandisaka respect makasi ok kanisa malamu surtout na supu olambi sala nyonso supu na mesa mpenza ezala ya kitoko kuna eza catch eza prise ngamo nayebi biso kote kutu supu wana eza makambo na biso bangala uchena tala mwasi no yeyo batela mwasi no malamu alingi otelema makasi yo ozoyoka kutu na se rapele yaka abendi mwana pembeni aloba na ye sikoyo ndenge nini na butu alobi butu eleki ndenge nini olingi oloba ndenge nini ke butu esani yo mpenza na butu vraiment lisolo anga na yo tosola kaka eza ndenge nini bete lisolo nuit de noces mama eloko esalami te pourquoi c'est parce que aza mwasi na nga te nalalaki nga moko na chambre ye azalaki esika mosusu utena obebi so obeti libanda ebani ndenge nini bono kobenga na ye na chambre na yo ebani ndenge nini papa na yo nayebaki ye amoure abandaki kosala mpenza mosala na ye na butu makasi ana soni na yo ndenge akenda olali na mwasi mposa eloko te na ntongo mposa oloba mpe bien eloko eza te naza na posa bakoko koloba yanga kutu mingi te utiena tala ebongo sikoyo esalo mabe te me na butu lelo bandela mpenza récupérer ba retard Steven fond la porte mama ekoki kende mama aza koinsiste ke sala mosala na yo namona bakoko likambo eza te ça va fond la porte utiena tala mwasi atonda tala mwasi tala ebandeli ti suka mwasi yeyo tala kilo ya mwasi tala tai mama kende kaka mama je t'aime beaucoup kende kaka mama mpenza moto asali shwa oyo alobi mwasi ya monoko ya mboka babatela mabala me mpo nini mwana mobali akoki kaka komesana te mpo bolingo eyaka mpe kolaka après un temps bolingo ekomaka nango ya solo bon jusque là
azata na calcul mwana mwasi oyo te. Awa batikali bango mibale bakoloba na monoko nini ye? Mwana mwasi ya mongala ye kaka monoko ya mboka. Ye pe kuna aux États-Unis kaka ba français na ba anglais milai. Native Girl. Deuxième partie avec Didier Parfait. Tolanda film na biso. Ah, excusez-moi. Ah, nakatso comprendre maman malamu hein. Alors, ngana yo sifoto sala bolingo siko mbala moko. Ndenge mama lobi. Eh. Tela yo, boniko. Ah, bandeko. Abangite abambi mbata ya tendresse. Abambi mbata ya tendresse. Mobali très fâché. Tika baje mwana mobali. Yango yo penza. Oza na ndaku na yo, oza na mwasi na yo. Baje ya nini? Ozo so makambango lisano boy ndenge nini? Ozo kumbela ngo ndenge nini? Mwana mwasi volontaire ndenge wana. Ye kutu problème ezate. Ye nyonso aza prête. Eza la butu moi tongo butu aza prête. Ah, wa komia koma. Pona linaka koloba na masese. Na misala ndaku azali. Na kolamba malewa kutu kuna koloba na wote. Polelo arobeta formule ya mbisa mai ya musaka. Kuna kutu danger. Amemine sengo na ndaku me mobali aza kaka wana te aboyi kaka. Mama kendaki kopona bina mwasi tala ndenga tonda nzoto. Ay 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 ay. Mena tuna mibali bolinga basa ndenge nini? Oya yene longi akanda ye wana kolinga. Mais pourtant ye yo mwasi ayaka na esengo. Amemi esengo koseka na ndako. Oh, mais so ya bien yango yote. Atuti mutu. Mutu angwa telemi kaka. Oh. Kasi lobati. Vanda wana. Elongia kanda contre elongia sourire. Bon. Le belangai classe na yo tanga na niveau nini? Hein? Nini? Na tudi mabe to na za elongi mabe to lobi nini wana? Na comprendre yo te. Oh, d'accord. Ngaye. Naloba nini sikoyo? Bon malembe, zela. Where have you been to? Bon, bisika nini so voyagea kenda wapi? Gwana fala lo bakutu. Oh. Nalongwa na mboka na biso. Ngai naza moto Equateur. Mais nakenda déjà na Sidu Bangi, na territoire ya Libenge. Toza na famille kuna. Tope na Zongo, na Nord Ubangi. Ah? Level of education. Bon, niveau ya instruction. Otanga ti na niveau nini? Bon, vérité ça que ngai na tanga pe classe mais na sukaka na deuxième primaire. Ngai nanga kotanga o. Mais natanga wana sikoyo papa nanga maladi. Mama na papa nanga beli. Sikoyo mbongo nyonso sili na maladi ya papa. Sikoyo mama bon tango abandaki ko en hôpital abandi ko sikobonde la batu po bafutela papa hôpital. Mbongo zaki sute. Alors ngai nazako obligé na 4 classe pour moi ko tangisa ngapso zaki te. Bon lokola to suka koma na suka na âge wana muke nazaki na 8 ans mwana muke. Alors to bandi sikoyo mbongo na biso na wenze. Ah yangwana tokokaki susu kolobela makamba classe te na famille na biso yangwana tokataka classe po toluka kosalata mombongo po toluka kosilisa ba besoin ya biso na ndako yangwana na sukaka na deuxième primaire
mais nayaki kokoma grand malewiste donc na minute oyo na bandango na âge ya 8 ans balakisanga malewa tika na mboka na biso kende kuna na Équateur okotuna sango bakoyebisa yo nzamba apesanga mpenza likabo wana ntango na bandi kolamba na âge ya mwana moke ntina fongola malewa bato nyonso bamemi kombo bapanze sango omeki supu okangami do na minute oyo bazwa moto atelema na ngai na makambo malewa aza te wana mwana mobali azoyoka lisolo embongo wana ya restaurant nasala makambo ebele bandeko na nga batanga mpe nafuta mbongo bon luka nafuta mbongo mpe papa na nga bika na maladi mais malembe zela donc it just means that there's absolutely nothing. Donc elingo lobake eza na eloko mosusu te oyebi kosala eloko nini nayebi osala bongo te nga nayebi makambo ebele oyebi nasala massage awa nakoki konyolola oyo takingo vanda wana kasi otuni ye nini nakosala alakisi yo massage te bon honnêtement motema esuki ngai na kamoka mpenza nini yango osala mama na nga akangama na yo kaka asala shwa kaka pa na yo po abaliso pa na ngai nani est-ce nasali mabe ube nalobi eloko ya mabe saba zala luka kasi eloko yakawa zongawa nazondima ngo te bon sikoyo nayebi te nakofanda na reste avi nanga na moto aboye ndenge nini oyebi nini osala eloko mosusu te oyebi ka nini yango nalingai na banda koexplike yo yango na ntango okati ngai nayebisi yo bien oyo oye kota kolamba nanu kuna na kaza kale nayebi kokoba ndako nayebi kobongisa ndako na mabina mpe nabosanaki kutu na mboka to tosalaka compétition danse ngai champion nabetaka bango na mabina tala ye démonstration ebandi mabina eba na mboka babeta yango na mbunda ya bangala oyo ebetaka wana yo longwawa abina na orchestre folklore voilà mobali azomona makambo oyo insupportable pauvre uchena ake kosokola motuka mais bandeko mwasi aboye okoboya ye na nini oyebi aza na esengo kosala mosala mais mwasi aboye ndako ekozala propre mwasi aboye eloko asali te kozala te mibali bolinga basa ndenge nini mpo kaka yebi français te ebongo soko otali bakalite oyo mama alobaki yango oyo te azokomba azosokola motuka azosala misala kolamba kutu malewa kutu kuna komeka te nga na ndimi na ngai ye kutu aza mwasi ayebi asimbaka mosala ndako malamu finalement bino mibali bolingaka basa ndenge nini ye wana makasi na mosala bandeko bapekisa esengo te po bino bolingaka basi ya bilongi ya kokangama ya mwasi esengo yeyo oboyi ye ambiance eleki makasi moto na kati ya bimi libanda abwaka miso boye mwasi aza kosala mosala atali esengo ya boye penza tuka oyo penza mwasi asepelaka na nyonso aboyaka eloko te aboyaka mosala te makelele ekotiti na ndako uche na ye kaka monoko na yo silence limbisa nini nango ozosala o bilamba na nga ya solo bilamba na yo fo nasokola yango mpenza malamu naza okipe na kosokola nani yebisi osokola yango na maboko nalobaki bien basokola yango na mashine eza kuna eza kutu misatu
boni oziango sokola na maboko donc oyebo sokola na machine te oyebi ça va likambo te soki lingo salela machine ya laver Steven akolakisa nde basalaka machine akosokola bilamba na maboko te oya obebiselanga bilamba ça va nakosokola kutu bien koleka machine maboko oyo ebanda konika bavunga bana na mboka na mabanga tozotuta yango nde bale tala kosimba yango tokamola yango kosala bongo na maboko te bon soki nalina sokola nasenga Steven asunga ngai bon ça va kasi bozala faire à repasser natiki faire na ilamba na bosanaki na bandako repasser akimi mbangu nzoka bandako repasser donc misala nyonso asangisi mbala moko tala faire azikisi elamba nga nzambe o nzambe nazikisi elamba na suki na ngai oyo nini c'est quoi ça na suki na ngai mobali atala boyelamba esiki tala na kobandela sute pardon limbisa ngai foti na yo nini ezi yo boni nayebisaki oyo korepase bilamba na ngai boni otumbinga elamba boyiko oyebi korepase te nalobi mbala nsima kosimba mpe su biloko na nga te c'est clair nayebi biso eloko na nga kosimba te naza na posa tosalela nga mosala awa ale longo awa bayekolaka te papa bongo na mboka bamesana na fer ya makala awa bazwi fer ya courant yekolisa ye kaka bareglaka moto réglage ya moto ezalaka c'est tout ayekoli ya kobandela na ye su erreur oyo te bandeko mboka mpe mabe nango yango oyo courant rare internet eza te fer a repasse kutu pasi mpo basalela ya courant ayekoyekolaka nyonso awo tala ndenge bazobeta porte po azobeta soda o nani boni kobuka porte nanga te nani wana ebongo nani kasi yeti ekoteli na sourire basi aboye mpenza baza basi akobala mpenza esengo na ye bimaka libanda ebongo bino bolinga basi ndenge ni oyo elongi ekangamaka kaka yoka bademonstration po ayebi rendez-vous ya bolingo ya mabala yango oyo na lera butu na chambre libala alakisi oyo balakisa ye po kuna bayekolaka ngo na bomwane donc azosala oyo esengeli mwasi libala asala ebo siko nyonso omoni wana eningisi yo te esali yo rien vraiment nalongola bilamba comme ça oningana malamu nani atindi yo ebongo kasi banda kala vraiment tovandi kaka boye ndako yango ezanga tendresse ebongo bolingo na libala yango wapi yango kasi nga naza mwasi yoza mobali bongo na ndako moko mpenza ata yo moko est-ce que esika tabalalaka pondu alali wana est-ce que ezalaka eloko nyonso olingo loba lobelanga na français soki olobi na français te obima na chambre na ngai bandeko bapesi ye devoir à domicile charge Nambanga. Moi chercher toi faire bon plaisir. Moi faire l'amour. Bongo ba français pas si bon ata yo moko vraiment. Bongo bolingo ko tu follow bana no français pour ça bolingo. Et bon sikoyo, moi sina mobali na ndako moko. Sikoyo. Et bon siko tabalali na bilanga pondu azotika ka pondu bongo ti wapi ngana yebi ona yebi ko sala pesa nga nzela kaka omona ngo na bonga maki banda kala mwasa mongala sonite yekutu masolo vert ya solo bebe na ngai kuna te nzoka abwaki libanda donc awa lopango yo kombo kaka libala Sainte Andresse uchena aza na posa na yete pona nini eza bashwa na yete mais ondimaki pona nini banda États-Unis olobaki mama na ndimi aza mwasi kitoko oye awa aza mwasi te mama na mboka azosalisa bilanga akomi mopawes po mwana na yatindi mbongo ebele d'ailleurs akomi kozwa batu basalaka ye afutaka bango donc azotala mosala ndenge ezokende po alobi mosala ya bilanga na mboka eza mosala ya lelo te
nazala na mbongo to te bilanga nde bilanga tala salango malamu po lere ezokende tika mpe mwa bespace wana aboki miso moninga na ye mama nanga boni yo mama nanga ozalaka kaka na leli yo fort oh mama na ngai mwana moko boni mwana nayoki sango awuti États-Unis aye oyoki sango naza malamu oh ndenge nini mosala bilanga oyebi foto bambo kombo sika mama Amerika mama bokilo na ngai boni tout va bien nazongi te ndeka azomona naza kozela mosala esimba esila po lelo do nalobaka et voilà tozonga bisika makambo penza ezali bashwa ya mabala gui oyo mama présente nzoka eza gui ya mwana te uche nalinga bima Steven tisi kozopangusaka motuko sisi nanu te pardon kosilika te namoni nalamuki retard yango nazwi mwa kokoso mpona sisa mosala avant pardon lobelanga français malamu soki olingo garde mosala na yo moi garder boulot moi pas abusé moi pas réveillé avant moi pas oui bien ce que je continue que le français m'a bien kolongolo na musala nebse ko bien tant que oye ko travailler nanga na ndako yo lobaka français malamu hey bandeko nako sokola mutu ka folo ba français nako komba nako kokata ba fleur loba français hey ndako yo soit salaire mais loba na le français bon siko une ba démonstration ni sala wana olobi nini moninga ndeza saboye nayoka bakomba français wana pasi bakombo no minene bakomba minene olobaka wana pona comprendre ngo kutezaka likambo koko so mwa ete tala kana no muloko na yo kosilika te ko na pesa okana na nini ko malembe ko kosilika te assez trop c'est trop bonake na musala sikoyo à partir wana na hotela muninga na ngai muninga na nga Marc alors kasi bongo nabonga mate nakota na ndako na lata tokende sina sokoli déjà naza prête so lingi tokende la moko te nazolo bakaka ozokende zongao telema wana yokanga malamu tala kofana na yo na ndako oyo eza na ntango moke siko nayebi kute na osala nini na mwasi lokola yo alors nazo imagine nde nasala nini mais na comprendre ke baide na ngai na osala yango kaka mpo namoni yo fo obima na ndako oyo mais lobi tiko tianga kaka alors na ozonga na moninga na nga Marc olobi olambaka bien n'est-ce pas nalingi olamba ba plat moko continental comme ça moninga nanga koya tolia na ye olobi nalamba soupe babenge continental non lamba plat moko continental za na comprendre bien te plat moko continental batiaka ngo nini yo balamba ngo na oyebi plat continental te bandeko apese devoir à domicile eloko yango nini plat continental libala oui awa français ate amemi ngambo ye wana bimi akei bye 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 donc awa kota sala mosala meloba français
Pipi also. Bien. Et yaka nanu, s'il te plaît, Stephen yaka. Bon, yo meseni déjà na patron na yo awa. Yebisa ngai. Ba kombo moko abimisa wana comprendre nango te. Kombo moko continental. Madame, na yebite. Tala, na yebite. Oyi bate comment? Bon, soki mutalobi nala ba soupe continental. Soupe yango batiaka nini yango? Basala yango ndenge nini? Madame, you're welcome to the house. Oza boye imalamu na ndako oyo. Na biso vérité. Muta 2 ans yango oyo. Patron abandi na ngai. Oya loba il y a 2 ans. Na luka on a dictionnaire en français na monate. Tala, ngapi na sangi réponse à pesa yo. Pas le biolo moninga nazo ya balambele ba plat continental. Lamba kaka continental la ngonenge ba. Ayo pe nazo biso comprendre nonga te siko ba lamba ngonenge ni. Ah longwa, oyebi na opete. OK. Ozo musala sans français. Français te ozo musala kaka. Eh mama ozana ngambo. Libala malamu, libala ya bato mbongo. Libala ngo ya bandako minene. Ya mituka, mais ya ba français pe lisusu. Ake kotala moninga na ye. Mark ayambi moninga na ye. Bona moni osa musala munene penza. Wewe kande ngolobi. Omoni naza ko investir eloko mbongo ebele na makambo yo. Azo ko expliquer ba dossier, ba projet ndenge compagnie na ye fallait et s'élargir. Ye wana babeti masolo aba compagnie eza penza te priorité. Biso tozo zela. Donc ozo siko na problème importation ndezo salopasi pona ko mema biloko na to ndenge ni. Bon naibi nazo bongama so na s'investir na otia mayele nyonso na produire comme ça na gagner naibi ne na osala. Ba mayele ya mosala yanga na bazo solo la. Even before I joined the oil and gas industry, but unfortunately, money. A expliqué ndenga banda carrière na ye na industrie ya pétrole. Pelelo a commis patron. Na sepeli penza pona yo. Bon, boni mwasi na yo. Oh, webi ka ndenge zala kati. Ce kaka mukolo bandi bien, iye kaka mutabe biselanga mukolo. Oh, ebo mabezali so na tuni yo, mwasi mama oyo amemela yo. Tala, aza mwasi mama nanga, mwasi nanga te. Oh, tikolo baboyeko non, wana aibo katenge sengo penza mwasi wana. Malembe kondeko, malembe. Yeba ke non azape mwana mutu a ozolo bele mabeboy. OK, d'accord. Kalate. Na rubona ba parana yi. Na dina so na bango, na faire comprendre bango. Ndeni ni ba konfeka ki mama nanga ti babali singa na mwasi boy. Funa yibisa bango, funa so na bango. Tala ko te ko kansa mabete. Non. Ozokoma musika na makambango. Bon, ça va. Malembe. Ozo paniquer non pour rien. On zabe. Et moi c'est dans fallait que le salon à Salasuki. Fallait que les siko. Bon, toquer ensemble quoi. Toquer nzela moko. Bon, comme ça à partir wana toquer nanda kunanga. Toliat. OK, ça va. Et là on la bosani. Oyebi nga na bala liboso na yo naza na expérience mingi ya makambango koleka yo eloko yango libala zala sûr toza kaka bato yo tokokoka jamais kozala ba parfait na mabala ngo muta bonga mobali ya bonga na nyonso azate mwasi azanga faute azate donc yonde sikoyo zala na maîtrise zwa tan yebisa mwasi na yo la vande sa ye eloko yo lengi ako comprendre yo pe lokola lengi yo akomesa na malembe comme ça peut c'est moi temps hein wana conseil na ngana ko pesa o bon d'accord wana ndenge yo lobia merci tokei voilà moto akoka azate mwasi olingiye mais yeba ke olingi mwasi o azape na ba défaut na ba imperfection mobali pe olingiye abali yo azape ya kokokate na nyonso akozala na ba erreur ba défaut pe mabe ekozanga kate. Voilà en quelque sorte eloko yo mutu akoyebaka ayebango avant bala po libala eko changer yo te mais yonde ko yena oyo zali na kati libala tango zo yemba zo lamba oh na libanda pe bazolanda nzoka Stephen ayoki makelele na esengo wana ayepe akuti madame atako lamba esengo ndengo wana hey amona boye mutazo seka yango nini ngozo sala boye ko ah oui okomela kola ngembo ozo donkenga boye madame
oyebi nazalaki kuna na poste tsunga kaka ya bileyo lambi na kokite banda na ya na ndako oyo na jire nanu nayoka tsunga ya boye te na kolamba ko ya solo donc bato balamba awa bayebi te mama oleki bango na minute oyo ko malewa eza makambo na yo en tout cas penza nayebi olobi nini keno nalambeli yo nini bile ya ntsunga nini ngwa malonga la sali nanu kutu na bandi te omoni madame lobelanga na leloko moko oyebi ke patron onga na yebi avant kala soka na ndako 2 jours 3 jours abungi omona mususu akezwa mamane na mboka akovanda na biso awa mbala oyo ndenge yo ye awa boye ko namoni makambo ebongi seke eloko ezangaki yo ndo ye nango tala likambo te tozawa na kosepesa ndako oyo bandima ye madame nasisi te omoni nayebiso eloko moko ya verité oyebi ndenge nasala patron boye toa papire toyebani bien bosana te moko azokangela ngai oh non yo Steven oh yo yakawa nga na patron tobeta kati bien toyebani oyebi toza mibali toza nalea moko boye masolo ebetamaka oyebi namonaka ye aye agangeli yo nakobende pembeni na bapatron madame ozomona wana aza mwasi ya bien madame oyo vanda na ye ata sali boye ata siliki nakozongisa ye kaka madame aza bien oyebi Steven yo nde fozala umela nazomona yo okolia kitoko lelo oyebi bato basalaka boye bato ya nzala balokoso azobete masolo kitoko mpo madame atia sani ya kotonda apesa ye madame bon eloko ezali awa nasunga yo nasunga mosali nezali awa mosala kosunga nge eza te bandeko keba biloko ya kolia elobisaka bato surtout bato ya nzala na bato ya lokoso bandeko tozela bongo 3e partie ya filme na biso monoko ya mboka nani wana mwasi ya monoko ya mboka et voilà totala bashwa est-ce que mobali oyo asali erreur to mama oyo aponi mwasi oyo asali erreur à suivre tolanda